Malamu na bino bonso ba ebozuli baku ya kolanda basa ngona bino olokota ya lingala obolingaka mingi babengi ngonga beti ya mokolo ya vendredi 19 janvier 2024 sima mwa tango nde bokozwa ba détail. Toko fungola basa ngona bino na politique pona koesa bino ete tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sima ya réélection na ye pona deuxième mandat a prêté serment mokolo ya samedi 20 janvier 2024 na stade de Marty. Na présence ya invité ya ndenge na ndenge tina wana na masolo azaki na yango na bapanzi sango mokola ya jeudi 18 janvier 2024 ministre ya communication pe média Patrick Muyaya a bengi population bazalebele pe alobi na bango ete babanga te lokito ya 21 coups de canon oyo ekobetama bolanda ba détail na Pius Pembele bana Kinshasa lelo toye awa na stade de Martyr bisika masano boyebi bisika obiso nyonso toyaka na mokonzi ya mboka liboso mpona kosoutenir ba léopard activité oyo ekosalama samedi eza activité ya motuya parce que eza mokolo ya liboso oyo président obiso toponaki na maponami eleki akozwa symbole ya bokonzi na ye mpona kodirige mboka na biso na mbula mitano 5 ans ezali koya tokosenga na bino bolamuka na tongo tokopesa lobi ba disposition ndenge nini bokokotela na stade de Martyr mais il faut boya mokolo wana boya kotala oyo protocole tope ba service nyonso elengeli mpona bino au-delà ya mandat oyo président akoprete eza na baactivité mosusu ekosalama mpe mbala liboso bokoyoka président akopesa discours oyo ekopesa boussole tope ligne oyo tokolanda na mbula mitano oyo ezali koya tokokuta na lobi mpona kopesa ba détail mosusu na kobandela oyo nalobaki na lopoto awa samedi tokobeta 21 basoda bakobeta 21 coups de canon nazo beta mpenza sete nango makasi mpo bato babanga te ndenge ndeko Serge alobaki awa nyonso wana tokoexplike tokolimbolela yango bino lobi mpo bato samedi bazala motema na se mpe baya kokommunie na bakongole nyonso bao bakozala te bakotala na bitano ike na baku na bango bao bakozala na baprovince to mpe bao baza na diaspora bakozala na occasion ya kokommunie mokolo wana biso nyonso na président de la République. Na oetali ba invité au représentant ya chef de l'État oyo pe azali ko superviser misala nyonso oyo ezali ko salema kaka kuna na stade de Marty na tina ya cérémonie atalisi ete plus de 10 chefs d'État africains bazelani pe ba délégation lokola États-Unis, Force Belgique, Grande-Bretagne, Chine pe misusu bazelani. Et c'est que aussi maete tata mokonzi ya kala ya République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange pe azoki invitation pour landa ba détail na Pius Pembele. L'invitation concernant l'ancien chef de l'État monsieur Joseph Kabila, il a reçu une double invitation. Je dis double invitation parce que il est ancien chef d'État. Vous remarquerez qu'il y aura parmi les invités d'autres anciens chefs d'État africains qui seront dans la tribune présidentielle. Donc, il est invité en tant qu'ancien chef d'État. Et deuxièmement, il est invité en tant que membre du Sénat. Parce que les sénateurs sont également invités. Et troisièmement, en tant que Congolais, il a l'invitation globale qui est lancée à travers les médias publics. Donc, oui, il est invité, je dirais, triplement. En ce qui concerne en dehors de l'Afrique, oui, je crois que les autres délégations, vous avez déjà suivi. Il y a des délégations, je peux vous dire, de partout. On a parlé des États-Unis, il y a le Canada qui sera représenté, il y a la France, il y a la Belgique, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar, l'Arabie Saoudite, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud. Et j'en passe. Il y a la Grande-Bretagne. Donc vous découvrirez toutes ces délégations le jour de l'événement, parce que à l'entrée de chacune de ces délégations, ainsi que des chefs d'État, le protocole d'État sera là pour annoncer et vous le verrez parmi nous. Kana
na etali prestation un serment et tata mokonzi senge kosimba ete bakambi ya MLC bazalaki na réunion na ba président fédéraux bakambi ya ba association pe ba spécialisé mokolo ya vendredi 19 janvier 2024 na siège ya MLC Oezami Bongo na commune ya Gombe na Bokambami ya secrétaire général Fidel Babala Wandu pona Bongo pour préparer participation ya bayi MLC na etali prestation un serment et tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Salema mokolo samedi 20 janvier 2024 na stade de Marty Bolanda reportage ya Pyrrhus Pembele Patrick Lusala lokola moko ya ba parti phare na kati ya Union Sacrée de la Nation pe na kotalaka mosala monene oyo mouvement de libération du Congo pe président na yango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asali pour la réélection ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 24 heures avant cérémonie ya tata mokonzi ya prestation de serment na stade de martyrs de la Pentecôte ya Kinshasa secrétaire général ya parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo totangi mwana mboka Fidel Babala Wando asangisaki ba président fédéraux ya parti bakambi ya ba association pe ba structure spécialisée pe ba ali ya MLC oyo basangana na regroupement babengi APA MLC na siège ya parti na commune ya Gombe pona kolengela cérémonie yango secrétaire général atalisaki bango posa ya président national mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ya komona ete MLC ezala valablement représenté pe abetaki mingi sete na likambo ya visibilité secrétaire général Fidel Babala Wandu apesaki moto na moto maloba po ete apesa likanisi na ye pona réussite ya événement oyo nasuka président fédéral ya MLC Lukunga 1 mwana mboka honorable John Efambe azangisaki te kobetisa ngonga conformément à instruction ya haute hiérarchie fédéraux, structures spécialisées, structures d'appui, pour la kolongele cérémonie monene ya lobby na maimatali investiture ya chef de l'État. Bakonzi ya Lingomba, basengi fédération nyonso, structure nyonso, va se mobiliser comme une seule personne pour la lobby visibilité à partir ezala monene. Yango wana oyo tosanganaki lelo. Ndenge kaka balobaka na mouvement de libération du Congo na Nzambe tokolonga ngonga ebeti kaka na oyo etali bongo prestation serment ya tata mokonzi senge kosimba ete Mama Dorcas Adikoko oyo azali bongo président national ya parti VD Verco pe moko ya bakadre ya FPI ye pe abengi bakongomani bazala ebele tina wana abetisaki ngonga na alo ya letu Pires Masiala au peuple congolais lobby mokolo monene le 20 janvier ezala lokola libération ya biso ya Congo oh tomoni pasi mingi enfin nzambe avec kolela na biso nyonso lobby président aza ko prêter serment congolais nyonso tokende biso nyonso tokende totondisa stade totondisa libanda ya stade totondisa ba ville nyonso environnante ya triomphal pona kolakisa na ba oyo batiaki tembeke Congo tolingi mokonzi na biso d'ailleurs ebele balobaki oui élection wana boyena boye communauté patati patata tout ça mais au moins plus de 20 délégations hein ba pays batindi bato na bango pona kolobaki élection ya bosembo pona kolobaki tondimi fachi oya za kondimate asala mokiline aluka mboka ne mais pour le moment c'est avec fachi en tout cas congolais nyonso merci tala ndenge to voter massivement pour la relaxer bolingo mboka Congo pour la relaxer de père et de mère pour la relaxer que cette fois-ci to lingi biso moko ba congolais to simba makambo na biso na maboko to boya ki makambo ya bapaya po baza okabola mboka na biso balkanisation to boya ki mais en tout cas merci na congolais nyonso merci na IED Verco parti oyonga na za kokamba pour na nyonso to sali pour lelo président Fachi azonga susu pour na 5 ans ezakoya merci Seigneur parce que au répondre na besoin aux populations congolaises azalaki nango que Dieu bénisse Fachi que Dieu bénisse la journée de demain azala na biso na kati na stade wana ba o ba za intercesseur na kati na losambo tozala na loyenge te biso nyoto ba misusu tozala na kati na prière to tondi sa stade wana Nangambo la bango ba candidat malheureux ya présidentiel Ndambo
ya opposition na kati na bango Martin Fayulu Madidi pe Moïse Katumbi bango pe bakani kosala marche kaka mokolo ya samedi 20 janvier 2024 pour na kotelemela ba élection ba détail bokozwa mbala esima. Commissaire provincial à la police ya ville ya Kinshasa, général Blaise Kilimbalimba azalaki na réunion mokolo ya vendredi 19 janvier 2024 wapi alobi était à part manifestation ya prestation serment ya tata Mokonzi manifestation mususu te ekoti ko salema mokolo wana bolanda reportage ya Mifika Namboma. Attroupement nyonso en dehors ya cérémonie investiture pe manifestation mokote ezali autorisé na ville province ya Kinshasa mobimba. Kolantama na bolati bokondi to pe investiture ya président oyo aponami lisusu na deuxième mandat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ekosalema samedi 20 janvier 2024 na stade de Martyrs de la Pentecôte. La police a eu ba disposition moko elongo bani pona kotia bokengi to sécurité na bato pe ba bien na bango. Lisusu na ba invité oyo bakoya na cérémonie yango. Boende ebimaki na réunion ya commandement oyo esalemaki mokolo ya vendredi 19 janvier 2024 na bokambemi ya commissaire provincial ya police ville. Pour na commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, ba chef des unités bazwa ki ba directive nécessaire pour na ko prévenir likambo nyonso oyo ekoki koya. Ngonga ebeti. Jinaivo Apaluku, correspondant na biso na etuka ya Beni, tozo mibongo na province Nord Kivu abetisi ngonga na nzela ya alo ya Yannick Mulengo wapi atalisi ba detail ya lokito oyo ba FARDC ba beteki na position ba 123 pe lisusu atalisaki lolenge nini population bazali kozela prestation serment ya tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mapinga maekolo RDC babetaki penza sa pitié bayi M23 ba rebelle ina ya Rwanda na kote nyonso ya ba position mwa bango kuna na Petit Nord de Kivu Ruchuru Masisi babetamaki lokito ya ba avion na ya minduki ya minene penza ti M23 elelaki na monoko ya mama na bango po babungisaki ebele mwa bakonzi mwa bango bansource oyo tokambaki kote ina bayebisi biso polele teka mapinga ma M23 ya bateroriste ina ya Rwanda basilaki lokola penza biloko oyo ezanga tina kolakisa bango ndenge nini bajali penza na makoki ya kobeta ata 8e armée ya Afrique to FARDC te basili koyebisa na biso eteke au moins 6 commandants ya minene kutu bao baza pe bakonzi na armée ya Rwanda bakufaki basili kowa na kati ya bitumbaina balobi eteke kutu biloko ina etindi bambai mboka bo bazaki kuna bakima musika po mapinga wana ya M23 ejali koloba polele teke na ndenge babungisi batu ebele na kati mwa bango bakonzi na bango bakozongisa to bakosala représailles likolo ya population to bazomizela to mususu na massacre ya ba civile po batuina bazaka basanguinaire babomaka yango nde bato bazali kokima société civile esengina baimboka na mokonzi ya mboka na bakonzi ya armée bakoba kaka kobeta bango mais au même moment ba sécuriser population batia ba mesure de contingence ko sécuriser esika ba population na bajali kokima bitumba ina to représailles ya M23 to jali lisusu koyebisa na bino mweteke oyo ko prêter serment ya mokonzi Félix Tshisekedi zali kozela mapenza na maboko mibale koto ya Beni na Butembo po bango bazeli ke akota banda musala ba banda komona de gens biloko oyo alakaki ba population po mandango ebandi bazali kozela keto ekitapo koto ezali komata elingi koma na 3000 mikolo eza 2800 2900
nzala bazali kolela ngo banzela bazali kolela ke eza ya kobeba insécurité pe likolo mwango nde balingi ya prêter serment to abanda po abanda musala mbangu meshiko bazali komituna na banzela ndenge nini mokonzi ya mboka akoprêter serment nanu pe ba député provinciaux ba proclamer bango te ou bien tant ba député nationaux pe nanu te babandi musala ekoleka ndenge nini. Jina Ivoa Paluku Kota Beni, Canal Kiningongenzo Beta. Cérémonie à prestation de serment et celle qui na cour d'appel ya Kinshasa Matete wapi 38 huissiers ya justice bauti kola panda yi liboso ya président ya cour Bolanda reportage à l'équipe presse Masiala. Nyonso esalemaki liboso ya premier président ya cour d'appel ya Kinshasa Matete ba membre ya bureau national ya ba huissier de justice pe ba famille ne 38 nouveaux huissiers de justice ba uti bongo koleka na ko prêter serment sima na bango ko sala mbula mibale mobimba ya stage na ba instance judiciaire nyonso ya engumba Kinshasa boyo kangonga. D'exercer mon ministère et de remplir mes fonctions avec conscience, probité, honneur et objectivité. La Cour vous donne acte de votre prestation de serment et vous présente ses vives et sincères félicitations. Sima na kozwa acte ya premier président ya cour na signe ya kopesa bango nzela ya bobandi mosala na cour d'appel ya Kinshasa Matete huissier de justice moko alekaki na kosigné oyo ye procès verbal pe kozwa félicitations ya ba membre ya conseil boyo kangonga. Les huissiers de justice aza porte d'entrée pe azali porte de sortie na ba juridiction nyonso. Ça veut dire ceux qui tribunal elingi kozala saisi, huissier de justice aza na makoki ya ko préparer ba exploit o ezali ba tobengaka ba exploit ya introduction d'instance. Huissier de justice azali pe capable ya ko signifier ba exploit wana. Mais huissier de justice compétence na ye mususu ezali ko exécuter ba décision ya justice. Ceux qui zuzi ya kati makambo zuzi azali na makoki te ya ko exécuter mikano o akati mais ezali na corps moko ezali organisé lelo ezali corps indépendant ezali corps ya ba huissier de justice et na ressort na biso ya cour d'appel de Kinshasa Matete ba huissier de justice bazalaki 20 mais na prestation de serment ya lelo ba huissier de justice ba komi 59 donc motonio so azali na poste ya ba huissier de justice et sengeli a se renseigner à luka huissier de justice na cabinet na ye parce que huissier de justice lelo azali libéral ça veut dire azali na cabinet na moko indépendant et avocat ou bien justiciable nyonso azali na makoki ya ko consulter ye pona kosilisa kosala musala na ye ya koyeba ezali ete chambre de huissier de justice pour la cour d'appel ya Kinshasa Matete et banda musala na yango uta 2021 pe lelo ezali composé na plus de 50 huissiers de justice ngonga ibeti. Na basango éducation esengeli kosima ete université ya Kinshasa efungolaki ba homme ya ba étudiant oyo euti kozala réfectionner na entreprise mema na bokasi ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya cérémonie oyo esalemaki mokolo ya vendredi 19 janvier 2024 kuna na ngomba ya Bayi Maele Bolanda. Reportage ya Puris Pembele pe Patrick Lusala. Sima 3 ans mobimba ya kokangama ba homme ya université ya Kinshasa euti bongo kofungola ba porte na yango lisusu. Cérémonie moko monene esalemaki na occasion yango mokolo ya vendredi 19 janvier 2024 na présence ya ba autorité ya université ya Kinshasa oyo bautaki bongo kokokisa volonté ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali ya ko moderniser ba université nyonso ya Congo démocratique. Misala ya bobongisi ba homme oyo esalemaki grâce ya expertise ya entreprise Mema Group oyo ekambamaka na DG Jacques Mabaya. Recteur ya université ya Kinshasa nakozwa maloba atalisaki ete asepeli makasi na qualité ya mosala oyo Mema Group esali pe asengi na ba étudiant bakoka bongo batela biloko oyo pamba te ekosala ete bango batanga malamu. Na ngambo na ye DG ya Mema Group azangaki te kozwa maloba pona ko expliquer ndenge misala esalami. Esengeli koyeba ete
symboliquement bakambi ya université ya Kinshasa elongo na DG Jacques Mabaya bapesaki clé na baétudiant mibale moko ya babénéficiaire tolobi moko ya baétudiant azangaki te kobetisa ngonga nsima ya komona eloko kitoko oyo. Bien sûr, beaucoup de gens se plaignent pour le coup, mais je dirais que ça vaut la peine vu les conditions où nous sommes logés par rapport aux les années précédentes. Je dirais que $240, ça vaut vraiment la peine vu les conforts au fait. Mwana mboka Jacques Mabaya DG ya même groupe azangaki te kobetisa ngonga na suka ya cérémonie. Na kombo ya entreprise na ngai na kombo na ngamoko lelo esalimbi la misato depuis ba étudiant ya université ya Kinshasa atikaki ba omna bango et mokonzi ya mboka tata mokonzi président Félix Tshisekedi Tshilombo azwaki décision ya kokoka ko réhabiliter ba omwana kokomisa ngo na ba standard oyo mikili elingi na makambo etali logement ya étudiant na yango bakambi ya ESU, ya enseignement supérieur universitaire, Tolobi Bongo, son excellence le ministre Moïse Nzangi, et le comité de gestion piloté par le recteur de l'université de Kinshasa, Bazalaki n'a pas ça que de changer mode de gestion, il y a l'université à Kinshasa. Na yango, misoko yaki na entreprise na biso ma logistique, pour ce ko sala musala yango. Ndena yango topesaki bango likanisi ya projet ndako na kampa oyo lelo ezali effectif. Donc lelo tozouti kologer ba étudiants na ba chambre na bango lelo innovation ezali mingi mais na kotangela bino moko to mibale lelo ezali étudiant azali na possibilité ya kologer mais ya kozala kaka ye moko nde akoki kokota na bâtiment wana. Lelo pour fouler la porte naie, il faut assaler la yango na empreinte digitale. Donc mon sapi naie ndeko ils ont reconnaître identité naie pour accéder na ba chambre naie. Et lelo ils ont la possibilité à surveiller les étudiants. Koeba makamoni nezoleka problème nezoleka et aujourd'hui à chaque fois qu'un étudiant a posé na posa moni na kata chambre naie ni découffi pour remplacer yango. Donc, ils ont une innovation et belé. Que les étudiants basent dans l'espace, il y a Kotanga, dans les bandes, il y a chambre na bango. Nabasanga sport senga ko simba été équipe ya Ngonge Beti et betaki match ya football loisir mokolo ya mercredi 17 janvier 2024 na terrain GD tout ça mi bongo na commune ya Lemba na équipe ya Polybioclinique wapi équipe ya Ngonge Beti elongaki na Mongete moko Polanda. Reportage ya Yannick Moulengo, Patrick Lusala. Terrain ya GD na commune ya Lemba et yambaki rencontre moko monene ya football loisir entre équipe ya rédaction ya Ngonga Beti pe Polybioclinique mokolo ya mercredi 17 janvier 2024. Match ezalaki ya tembe ya kosakana te pamba te na l'équipe mibale ba pronostic epesamaki déjà. Na ngambo ya Polybioclinique balobaki bango nde bakolonga. Na ngambo pe ya Ngonga Beti egangaki na koloba ete bango nde bakolonga. Équipe ya Ngonga Beti na varese ya vert noir, bongo Polybioclinique na varese ya bleu blanc. Na bopesi ya coup d'envoi match bandaki na pression ya kosakana te, kasi yambo première période esila équipe ya Ngonga Beti très efficace et ningisaki file na Mongete moko. Bongo maître du terrain arbitre a renvoyaki l'équipe mibale na Viester pour na kopema. Na bozongi na bango na deuxième période, équipe ya Ngonga Beti pe équipe ya Polybioclinique et matisaki pression kasi korate zalaki makasi na l'équipe mibale. Bongo match yaki kosuka na score ya 1-0 na faveur ya équipe ya Ngonga Beti. Basali ya Canal Kin Television na service ya Ngonga Beti ba sepela ki makasi. Boyo Ngonga ndenge betamaki na l'équipe nyoso mibale. Voilà, il s'agit Polybioclinique ba kopola ba poli 1-0. Malgré ba niveau wa ngana ba kanyima makasi me ba koyika te ba 1-0. Match l'équipe kitoko. Donc tolakisi vraiment bomoko na Ngonga Beti. Clinique de c'est payé parce que Zaki rencontre il y a deux équipes malgré que tu poli mais c'est une ambiance Zaki n'absent lui le pola bon dimagi te moni ke poli hein donc ngato kana mino belo mais ba sali tout mais ba ngala kaninga
babuki ngalo wa jeko na bango ça bino bokopola bopole belete ka moko à la prochaine vous êtes en retour tozo promettre bango que prochainement toko beta bango ceux qui fait le match retour ou ils aller retour toko beta bango aseka lazende na yake no mawa foni pio emna sadu omoni poli wana na place misamo plusieurs pour la biso tomoni ke bo poli en tout cas très bien. D'abord arbitre za contre parce que toche bi wa nilango mais quand biso là manque de préparation. Oui donc temps entraîner zagité mais quand même tout bien quand même bien et quoi prochainement vous allez souboiter donc l'équipe bien match est bien malgré que biso ba to poli bio to poli mais quand même c'est limité ba adversaire na biso pour zala qui est un peu plus performant que biso. Polongo na terrain équipe ya Ngonga Ebeti pe Polybio Clinique ba kumbamaki na se ya banzete en face ya Fikine pour na troisième mi-temps awa Polybio Clinique atako na terrain makasi ezalaki te awa nde ba bimisaki ya bango makasi nyonso wapi ba yambaki équipe ya Ngonga Ebeti kitoko kolia pe komela ezalaki ya gogo Ngonga Ebeti. Namba sango ndenga na zuni ngisa ko kabwana bino soki bo sepla kila musama malam obo pesa. Merci na patron que lusala pambate yende ya simbaka caméra po bilili o ekomela bino kitoko na banda ko réalisation za rapeka ya yemoko montage ezalaki ya Alabamba édition ezaki ya Peus Pembele régie finale ezaki bongo ya Serge Kwelo tika ete kimi ankolo ezala o mabota mabino.